Yo kizenga matondo mwana mbwa imbwa mwana nzela makolo toka bololo anze ayenza makolo nani alali yo tunanza makolo yaka wana yo les amis de batondo oka yo auga pe vidéo mais ça pour na yo tengana ke ko bange loko solo loko yo o foronza ke agence ko luka mibali yo moko moko lala mibali wana bazo ya balali yo mobali o tukola sabiso awa o bolingani na TikTok aya lali yo akei o pose sika batini nga da photo na ye kato nga cheki photo na matière no yelinga na ko beta histoire no bientôt o pose siko wana a okedeka pour ça de l'autre côté yo za lizeze ma munyo soya acheli sapi akimi olandika bolola mama na sama bele nzoto yen koma autoroute ban kusune ba otobole kuna na sama bele azala pika ndumba lokwa yo pe mwana poko mika ndumba mwana mbwani ya mabolole mbwa ramu so masuba mobali wana kimi pona solo matondo solo masuba ochaka mai te chaka mai soko subi bolanda apparence te ngaba une histoire ni na za étonné bali mwana na solo mi bali on se ba baki yo autant quand même ba na Montréal awa na zo stabiliser yo oboti ba na tata matondo e bembe non ya maimbwa o so na bile banda ni deni ya wana bokoti na boti yo zana moi si na kati ya jardin ni deni ngamba kelio na baniama abakelo mopandi ya mipandi na mopandi ya mipandi no akeko delisa le chondo so yiwa akuta na nyoka lesi ye pomme apesi ye mususu amini na papa na ngai baboyaka tango ngana ya na pesa pomme na kanga ko na si est-ce que na ezaki na sorcellerie est-ce que na ngena personnel leso na mulili no koso na onde lesa pomme oyebi bien que ba pekisa non ongola comportement la bino wana yede na yango na bozana na oti lelo o ti ke lo to ti usalo yo kuti soso o sala o pesa mo si bonga suki to pesa kete o kipa kete mais mo sala ta bien wana yo loku bon ba te koso yo kizenga matondo mwana mbwa imbwa mwana nzela makolo tala bololo anze ayenza makolo nani alali yo tunanza makolo yaka wana yo les amis de batondo oka yo auga peut-être montaye bisenda longole bito kizenga au moins na sérieux sur vidéo yo matondo parce que TikTok elinga ba photo dans la photo noana tema ke na fingio penda makasi na TikTok réclamer et comme elinga wana ndo moni na retirer vidéo mais ça pour na yo tema ke ko bange loko solo loko yo au fond ça ke agence ko luka mibali yo moko lala mibali wana bazo ya balali yo mobali o tukola sabiso awa o bolingani na TikTok aya lali yo akei oyo pose sika batini nga da photo na ye kato nga cheki photo na matière no yelinga na ko beta histoire no bientôt o pose siko wana a okedeka pour ça de l'autre côté yo za lizeze ma munyo soya acheli sapi akimi olandika bolola mama na sama bele nzoto yen koma autoroute ban kusune ba otobole kuna na sama bele azala pika ndumba lokwa yo pe mwana poko mika ndumba mwana mbwani ya mabolole mbwa ramu so masuba mobali wana kimi pona solo matondo solo masuba ochaka mai te chaka mai soko subi bolanda apparence te ngaba une histoire ni na za étonné bali mwana na solo mi bali on se ba baki yo autant quand même ba na Montréal awa na zo stabiliser yo oboti ba na tata matondo e bembe non ya maimbwa omoni nga na moi ça tembelo mais na selo sur vidéo pour comprendre que la banga ki odina longola kende vidéo parce que TikTok e komelenga mwana mbwani ya mate loko bazolala le ba osale loko te ya histoire de ye nazo ka atana ya obeta osi palpite nga na lelisaka tuna Herman de la lelisa tuna Ani ngaso la bete loko zwaka ebi mona rapomba au point munoko lo roi ngulu oche longa na papa le roi sanya mbele
makolo wana mikie boloko la baguette à cacole likolo vimba ka boloko à golbes mais c'est dans le bêta parce que kuba ya na kuba te mais robeta muto da robeti le roi maman hein trop bunda so ka tana so mbata moko to bunzi mona mbwani ya maimbwa polole nga ngatakate akaso selio analyse na selo no live to paniquer c'est quand on est na live na full te yo pena on a besoin na full yebana apo yo linga ko yebana na TikTok na bloqué li boum wana ke ko kata mo li boum ba mi ba zo ki ma li boum parce que ko lalo boy ba so resu musala ko tombola ka li boum lo ko na ma foko mona mbwani ama bolole imbwa tena zobo mwanza makolo ayenza makolo sona mudana na avion mwanza makolo solo ali peka tele loko solo ata français yebite depuis na mboko kaka manufacture ozwi mo mukande ya mawa ke ko sa ata formation ko ata longo yo bolole nia mais c'est mon amour na bangulo femme c'est avec wifi ko ça live depuis tant ya 6h 6h à lobby kuna wana sama ko de chez zo pola na ba père na masuba achaka mai te so asubi yo chaka mai so subi no so pesa ba conseil matondo chaka mai o subi o che mai o pangu ti ba pangu saka na papier hygiénique te mwana mbwani amabolole tout fi mbwa yo zela na zwata na wa be il faut si bango sentir que la valeur dit si bango masoko na sanité na makolwana ezana makwanza na katikati basi ba yango bien oza pour la Chantal au changer de côté mana papa pas trésor biso ba mama to lobby publier Chantal Bola pas trésor ce qui catch na yo o yo kangiye na vie pour bando malmener o banda ko humilier ye o déshabiller na miso bato o comme ça et l'autre côté na miso ba femme congolaise na miso mwana o boti pe na miso bana e publier par trésor na ba femme congolaise surtout za 100 si il y a des femmes congolaises o azata na tarte na nzoto na baza 20 biso nyo stotikal to na batache. Mais ça dépend des à côté nini. Ce qu'on monique ou a publié pour azana ba noir, pour azana ba nini, pour azana ba nini, pour le qui ça bébé publié. Auto mon a pas na biso nyo stozana. Bo keseni ezalaka tansusu yazana ona makolo nga tansu nazana ona tolo tansu nga na ona dendo yazana ona mipende papa c'est de trop. Muto yozo finga modelo aza muto amemela Travis 9 mois pour vanda nenda kumoko alambela ofufu a soutenir yo pour soutenir séparation sur salami guerre ezate. On publier pour na yo publier ba vrai noko ba mono mendre pour bo vanda ne sika moko o finge salité yo za mobala propre comment on dit mais ko bota na mo sa salité mwana comment on dit mais ko vanda na mo sa salité ndako moko est-ce que ça po yo mo posa ki bongo tu penses qu'il n'a pas propos bimisina ben giro fingier biso la femme congolaise to sepela nango
Comment yo pourrait vendre na mosa ndumba yo ebe bien kaza identité neza bondumba te kaka nzoto mutaka lesamba pourquoi vendre ina ye? Pourquoi? Est-ce que kanga kiyo achaki yo na kisi? Pour lelo tango komi bokabwani oluko tika ete papa tika vie ya mwana bato akende. Et ce qui m'étonne dans tout ça, douceur oh Chantal azo répondre yo papa nanga. Bato bele bakanisa bato internet baloba na ba coulisses na ba bazara très dangereuse. Au monika ba audio façon Chantal a répondre yo. Yango esala ba bala elisusu. Yango esala zwa mobali mususu. Ponde satanga. So kenanga ndengo kena ebongo. Douceur wana ona yo ki pane azo luka talisa yo mobali azaka boete ezaka boete ozwate. C'est de trop. So les amis takala nde so za ba clé na bino ya koluka ko ba no maltraiter biso ko humilier biso bo banda ko publier papa nanga. So que ça la baisse peut-être il y a 6 jours. Tout le monde a mis takala ba gouverneur, tout le monde ba ministre ba la ba secrétaire na ba bureau na bango. Tout le monde a mis takala ba to ndenge na ndenge ba basa ba joueur. Nde mu takala ndende à l'extra. Bébé publier c'est de trop. C'est de trop.